Yenda za muibi. Yenda muibi, yenda ngazawana, yenda lukanzela okimela. Donc autour yo et ça la dit 2 mois. A lukanzela okimela. Donc toza de ando mafuta za matabiso. To ana esprit ya mabene to aboyi. To moni bango na chilombo. Akei ko soit planning o ya sali makambo ya armée. A déployer armée que le commanda pour na sauvetage à est. A déployer armée à qui imbango pa ya Kagame. Et pas à Koko na parce que mobile les ali comme les Kabila. Ya li moi ça Kabila. Koko ya maman ya Kabila comme na nani Kagame. Mais dans le moment au Congo tu ali sur une époque il y a ko décréter état de siège. Tu ali na ngonga ko décréter état de guerre. Pour que tu faire face à Rwanda. L'ennemi de la RDC, c'est le Rwanda. État de droit et sa terre. Chilombo a joué ma vision dans le discours propagande. Dans le discours, il y a campagne électorale. Nous ne sommes pas la propagande, camarades de Tshisekedi Chilombo. Nous sommes dans le moment où Yoko Kamamboka. Donc, on va le peuple d'abord, mettre en disponibilité à la population. Tout le monde est dans la état de droit, le peuple d'abord qui a dit c'est mérite. Et là, on a eu des policiers, tout le monde est dans Nzela. Yo policiers ont bêti gaz, tozo silan. Et puis opération Tokoya Nango, Okomona Mona Prince. Ce qu'on a Lamuka et marché, policiers ont tellement de choses Nzela. Biso kolela na biso. Yango ezokale yo Chilombo leka na télé fuka masenga biso pardon na yiba bokonzi na bino bolimbisanga to kobeta maboko okosala musala bien mais soko salike oya kosala no likambo moko boy papa okosala eloko te kaka mobali aka na ba élection azaki ake mbushimai asino bandeko na basufi kuna aya na tango mona bandeko na biso baluba nde bateka nde basufi na bana ndoki moyini ya bakongolais yo Kiso Kabila pesa yo, tokotala yo. Kisekela ndoki, biso tanga na qualité usana tinda batba ko boma biso. Tosola ntala, mbongo sate, ya musana tenda ko dig pepe. Agenda ko boma batasozo tanga te. Bobe sutana bandikape na mboka oyo. Baye bakena Congo bandikape baza abandonné. Mais makambo zo le kapo na mboka. Na leli. Merci moi Namboka, problème ya messe. Moi Mikolo Ebele, tosili komona na nabinote. Kasi osela komona biso na Notre-Dame. Oyo lolenge kani peuple congolais et telemaki elongona tata mokonzi ekolo le président Eli Martin Fayulu. Kati ya Notre-Dame pona kokende messe d'action. Kolela na ba oyo bakufi ba o batangisi bakina na est yango to salela ki bango action de grâce na mukolo oyeleki elongo na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu na le coordonnateur Adolphe Musitu Fumupa ndo mona ki biso kuna na Katega na Notre-Dame. C'est pour cela mona ki mokili mobimba et mona ki bilili mokili mobimba balanda ki message oyo le coordonnateur ya la muka alobaki coordonnateur ya la muka lobiyete makile tangi mingi na est makile sopani mingi pepe zokolela mingi esengeli ete totelema pour que tolakisaka no ya solo ba vraie valeur eza maintenu ba vraie valeur démocratie eza lisusu te na kati ya mboka na biso outi komona awa dernièrement camarade Antoine Tshisekedi Chilombo auti koloba ebele ko promettre population ba promesse eleke ebele ndeko ti lelo uta zwa bokambi na ye awa uta yiba pouvoir ya peuple uta confisquer pouvoir ya peuple akomema biso na humanisme akomema biso na ba usurpateur ya lokuta ya moyibi na bokosi tolobi te esengeli t'offrir action de grâce na biso pour la population pe bana kelasi ba mama o balaki violé na ngambo ya est. Merci moi la mboka tokobeta lisolo mokolo ya samedi bongo parti nouvelle là ya coordinateur avec musique bataki na mitini bongo na tare kaka na lolo tomonaki la police eyaki epantaki mpe esalaki bamakambo nyonso ya mabe nini okokai koloba na likambo wana soki message ekomaki na bato. Merci moi na mboka Joël etango koloba na nga nasepelaka nango malamu olobi ete problème ya manifestation to activité to alaki nango biso bayilamuka parti oyo eza incarné na kati ya lamuka nouvelle élan il y a son excellence Adolphe Musitu Fumupa le coordonnateur ya lamuka
milulu wana ndeko tango tokokende na baba compétence ya niveau instance ya likolo oyo eza habilité oyo epesaka mbano ya kokende kosala activité songolo pakala problème ya lini ndeko tosaisir instance supérieure wali compétent maire de la ville to expliquer que jour tel un événement place tel gouverneur a signé document mais le même gouverneur a kamati copie tokei kotika yango epa ya bourgmestre ndeko eli mabe totiki bayebisi biso wi tokozala wana mpona koasime responsabilité na biso la pulusu mpona kosécurité population congolais na activité wana toye mokolo ya mitinge samedi ndeko mokolo oyo manifestation alaki tomoni bakotie na biso bagaz lacrymogène batie biso bamai ya moto batie la pulusu tolobi te oyo ekomi crime ezali lisusu te eloko tokobenga état de droit c'est-à-dire dans ce pays là où il y a un état de droit vrai crédible transparence et là où il y a la démocratie on ne peut pas instrumentaliser la population comme ça. On ne peut pas faire face à la population. La police doit surveiller, pour sécuriser, pour garder le bien-être de la population congolaise. Oh, la police est sali, biso en tant que résistant, to condamner yango. En tant que on a quoi sauf de faire état de droit exact. Chilombo azomema biso na discours propagande, na discours ya campagne électorale. Nous ne sommes pas la propagande, camarades de Tshisekedi Chilombo. Nous sommes dans le moment où Yoko Kambamboka. Donc on va le peuple d'abord, mettre yango en disponibilité à la population. Tout le monde est en la état de droit, le peuple d'abord est à 10e mairie. Deko yangwana o esengela kiete ndongo mona ki ba dispersa ki population pe ba panzi ba podium na biso to kondana ki yango to biete to ko pousser yango mikolo ya likola domoni tina o activité c'est makité mais activité c'est makité et l'obité que non activité constater que cette activité to reporter yango jusqu'à cette ko lancer sur activité au moins na biso wana na balabala. Merci moi na mboka na kolinga kobeta mbela mwa mokendeko Olandi bilili ya kisantu yo moko moni yango tata mokonzi ekolo aigle akitina kisantu mena yebisio na basoso na ba pigeon basekwi na bibembe sekwi peut-être boko yeba yango te bande kwa ida pasa bande ko kansa ba biete tata mokonzi ekolo ata kiti kisantu ata kiti maniema ata ke Bukavu ata ke Beni bato bakoyamba eli susu te ba akseke katumbi na bemba bato bande ko sala Martin Forte lelo Aigle a confirmé que non, oui, Ali Aigle. Balobi encore clairement, où ta descente ya Martin Fayulu bayamba dans le bon côté. Ce côté qui sente quoi tomber. Biso tolingi pe IDP Sata Tshisekedi. Aka matama colonel Kenatan na Beni. Bayamba ye. Ya ko gana kaka fati bido. Chose grave ndeko. Lobi les sous na tonga bango mwa moke. Tomoli Kagame na Chilombo te. Mais boy ko tuna ngo. Tomoni bango na Chilombo. Akei ko soit planning o ya sali makambu ya armée. A déployer armée que le Kobunda pour na sauvetage ya est. A déployer armée akei mbango pa ya Kagame. Et pas ya koko na ye parce que mobile les ali komone Kabila. Ya ali mwasa Kabila. Koko ya maman ya Kabila komona ye nani Kagame. O toko yeba lelo. Ya ke pa ya Bokilo na ye. Bokilo ebisie na ko soutenir yo. Na ko batelo malamu. Na ko chape na est. Tandis que même Bokilo a ko bundisa yo. Même Bokilo alingi pesa na ST, alinga yiba coltan, alinga yiba minerai, alinga yiba cuivre pour que ba s'enrichir na Rwanda lelo akoma pays cultivateur ya coltan. Asola kango wapi? Est-ce que yo yebi Rwanda na système politique na bango ya coltan? Nyonso ba kobuka awa. Ndo yo kaki tata mokonzi abaki te. Adolphe Muzitu na ko atonda mayele. Lokola atonda Bwania, le coordonnateur ala muka habite. Ndeko Chilombo to kamata manduki to pesa baiba police na biso baiba militaire na biso to komisa Rwanda 27e province na biso ya RDC Chilombo na batune babite
Il a violé la constitution camarade de Chilombo. Accueil qu'on décrété état de siège dans la violation de la constitution. Décrétement état de siège, va décréter qu'on a congrès. En même temps, tu as la état de siège, puis tu as l'état de guerre. Mais dans le moment où au Congo, tu as sous une époque, il y a qu'on décrété état de siège. Tu as dans le moment où tu as décrété état de guerre pour que tu fasses face à Rwandais. L'ennemi de la RDC, c'est le Rwanda. Depuis 1960, il y a les Ougandais, les Burundais, sont cachés derrière les Rwandais. La même Rwanda, Chilombo est allé faire un accord ou un accord bilatéral. Et c'est la catène de quoi. Il y a un peuple à Télémi. Tolobibo. Mikolo ezali koyandeko. Biso population ko to zana balabala. To ko zana balabala pour ko exiger premièrement fichier électoral. Ko exiger présentation ya bureau pe ba membre ya CENI oyo ba ko kamba CENI élection en 2023. Na mois ya juin. Donc on dit que la Chilombo liberté. Tous en dernier virage. 1 mois, 3 mois. Une année, 3 mois, au camarade de Tshisekedi à Tkanéango. On a beaucoup de si l'IDPS pense que Toko Swambo, Koto Tikela Bango, Toko Mema Bango, Tina Souka, et le monde a résistant, vraiment, Bana Changu, Bana Yamboka, Nyoso, Congo démocratique du Congo, Beba Eba Diaspora, président de la République, Eli Martin Fayoulou, Aigle. Les coordonnateurs, il y a la Mouka de Femosi Tubisi Kazali, Longo, Nyanabino, Bokolanda Biso, Tosengi Bino, Botala, Bokomo Nabiso na Balabala. Merci. Bon, moi, Mboka est en Bolamabé, mais ça, c'est la lingo pesa concernant les policiers en Boko. Policiers, si nous sommes au Landanga, Tala face na Yebanga, Monanga P. Le Kolo Tangate, policiers Congo Tanga Naiti. Bazwaka kuluna batie policier bat soki balingi basala manifestation moko boye bakei po bapanza bango tala lelo nouvelle la ngi bakenda bapanza ye na yolo eloko na yebisi yo policier turo ebiso to kokweya na nzela yo policier obeti gaz tozo silana et puis opération to koya nango okomona ngo na prince soki omoni lamuka e marché policier ko tel malisu na nzela te biso lamuka to yibaka te tozwa ke loko amtuté mais bosali biso ba déception ebele et loko message on a opesao eza confirmé jour to ko na nzela policier otake lamuka to ko bebisa yo pe to ko bebisa le même biloko amboka papa Chilombo biso to ko freiner te Chilombo ye moko papa sosola leka na télévision loba si loba maloba na triomphale to ko freiner ondeni yo loba wa ko trahir peuple mbondo emelaye tala quand même bible lobia ko loba peuple yango sala malikolo biso ko lela na biso yango ezo kale yo Chilombo leka na télé fuka masenga biso pardon na yiba bokonzi na bino bolimbisanga to ko beta maboko ko sala musala bien mais soko salike oya ko sala no likambo moko boy papa okosala eloko te fuka maloba na télévision no peuple limbisanga poto pesa yo nzelo sala na pesi yo 5 mois pamba bima na télé fuka ma to pesa chance ko sala makambo ko simba biso bato kale yo biso peuple o yiba voix na sambula to nyonga kanzambe ko lela na biso azoyo kango yango no zomona passe o ezo yelo na kati ya mboko papa sosola ya ko senga ngabo limbi etake peuple na ko pesa chance ko sala bon toi la parole lo bamboka oyo ne toza boye to mona président toza na président te donc eza ba vanti ba tourner biso président zalaka te ndenge toza tour marché to sala tour yo donc policier obimaka ka to bomana to kufana to bomaika si place lo ba musulman ba sala artio na nina martyr poto on eloko si lo bate ne toza boye mutema na biso mafuta eza romata mutema DG baby to na mingi ne toza boye toza na action mais toza na population musu ba kimaka mais biso musu toza ba combattant tour toza na mo machette na biso donc to na méchant mabe donc to na mingi lo bate donc mboka oyo tambo mabe Chilombo de la escroc ako sabisa moni soko ba bébé na ye yende za muyibi
yenda muyibi yenda ngazawana yenda olukanzela okimela donc oturoyo ezala ti 2 mois alukanzela okimela donc toza de mafuta eza omata biso toza na esprit ya mabe nde toya boye donc policier tozwa abetika masasi tobome si place donc turo eza ya mabe toza na eloko oloba awa eza te yango na merci okomona na mboka oyo Chilombo akoloba biso tokanga ye eza bokonzi oyo azwaki eza ya ye te soki ye aza eli oyo peuple avota na se ya mbula tokomonaki tu mosusu akoloba élection eza te tozokende glissement tolobi Chilombo lokuta munene biso nde toza boye biso tokomi komona ke makambo ali oyo Chilombo amemela biso na Congo eza yango te bapolisi tozomona bakoki kovanda na este so état de chaise soki nini tozomona kaka Jean-Pierre bapolisi na baza bapolisi ya Jean-Pierre Mbemba ye moko Jean-Pierre Mbemba wana tuta batu na maboka yango Félix azweli biso bango bake état de chaise kuna tolobi boye bango nde baza wana toboyi bango bayebake peuple ya Beni bakovote na 2023 bamata bakita lokola peuple ya Beni bavotaka te bayebake peuple ya Beni azovote na 2023 tolobi boye toza na posa ya likambo toza na posa nde batiela biso président eseni oki pone toza boye balinga alekisa ya biso air polo bake minute oyo totie nanu président eseni te tokende boye lokuta monene Chilombo oyo okosala peuple akomona aza sous peuple oyo akala te peuple akomi na bébé na mwana moke aza déjà éveillé ozomona biso toza na posta atiela biso président eseni oki toningi so seni wana te baseni wana oza na bamiyibi toboyi na biso badepute oyo bazana tomona bango to peuple asouffrir tomona bango te so tomoni kaka depute moko awa asa propagande na tiango tokobuke mabe mpe en plus soki aye tokotuna oza moto ya parti nini mpona toza boye tolinga su baje te bokontina biso fo ezonga mpo bawa bazwi bokonzi tomona bango babundi banda 36 eloni baosala misu tokomona bango na balela na 10e miri oyo alakaki biso misala akopesa biso misala te kasongo ye wana na bapolisi akebenga na bango abengani bango bolonga président alingi na ye lisu te mais président ngo alakaki biso misala tokozwa misala yani bango na bakoyengayenga na 10e miri azongisa bokonzi na biso eza président eli oyo aza peuple tala papa nangi naloba eloko moko pardon mais c'est journaliste papa nomonaki président eli akendaki na Kisantu papa asali plein papa asali mozole Chilombo azwi yango bapeuple babuki yango babi jamais awa eza nde place ya président eli akosala meeting donc ye mo Chilombo amonake président eli aza pena na peuple biso mpe tolembi te biso turo tokosala marche omoni oyo bamusulman basalaki batumbaki jipe eza moke biso tokosala kasongo naso kima RDC nangobila yo mama batu na yumbi pozo continue kaka continue papa suka no ezali toyebike da totindelaki yo nini convocation na yo et plainte na yo ezali yeba tokosamba yo okoyeba mwa mboka mopanzi sango naye kaka po kanda nde esali ngai nazalaki na ndako kuna na lamuki bayebisingaki na tongo ozali awa eloko tolobi boye tozolaka la polisi oyo mais c'est ka songa zoko diriger azokende kolokota n'importe qui n'importe comment n'importe où ala yeko tshaba ngo sima na yeba kengela po banda ko sa désordre na tour oyo lelo marche na biso oyo ezoya tour oyo soki tomoni policier na nzela en tout cas vraiment tokobebana na bango tala na mwamboka oyo makambo bango babanda kosala tala likolo na ngai omoni likolo na nga ti lelo nazo souffrir est-ce que vraiment muta koyi kosala boye ba policier a Chilombo moni vraiment en tout cas trop c'est trop tolembi aventure na ye akende abana
kolinga ko négocier na bando bongisa déjà bisika o ya ko okevana. Merci moi mboka. Na yebite o plusieurs fois na loba déjà na chaîne na yo. Soko longola ba image na ngai ko sala nga passe. Ngai image na yeke na ti Kingankati et pas Joseph Kabila. Akanga ngai plusieurs fois. Ok. Ba yebi nga bien. Chilombo akende pas Kabila relaxer ba image na ngai Kabila kanga ngai bien 15 fois na aner. Ngai na koyebisa na Chilombo boyeke. Dans biso to bunana Kabila yo zalaki na Belgique. Beko za pouvoir ya mangui ya moyibi. Lelo na tongo na moni mwana 8 ateka pondu. Menga na sambi pondu wana na buaki yango na terrasse mwana na pese mbongo azongi. Yo Chilombo na mboka ya mama na yo tata na yo. Soko za 100% congolais. Kuna na Kasai côté tata no abotama. Bande kono chaque jour bazoya. Bazo makolo na kikwiti bazu mutu ko baye awa. Peuple congolais wana zo souffrir. Yo okomisi balu ba benemi na mboko likolo na yo moyibi. Ndoki. Yo lekolo yo kabola Congo tozano maele. Yende ndoki monene moyibi munene. Omoni nda komisi baluba bandeke bakomi kotelangana soki bango babengi fika soki balobi bakanga ngo yebi baluba bakufa na nzala kuna na Kasai bato bakufa na nzala kola masango ya combien soki ya gagné élection azo avion lelo journaliste kolongola malobote azo avion kende bisika tata na botama na Mbujimai yabi bande ko ne ba souffrir chaka za mobali akana be élection azo avion ke Mbujimai asungo bande ko na ba souffrir kuna aya na tango mona bande ko na biso balu ne ba teka ne ba souffrir na bana ndoki moyini ya ba congolais yo kiso Kabila pesa yo tokotala yo Martin Fayulu ko vana na kuti toke ne Mbujimai Weki be rejoindre to kundango na mbongo na biso to relaxer ke Mbujimai ya mbongo na biso ba congolais ndoki yo lingo kabala ba congolais papa Tshisekedi tango azalaki yakuta lingate o la ministre Kabila Joaki opose premier ministre yema papa Tshisekedi aboyaka pose le koso aboyaka pose moyibi oza no Rwanda za congolais to so za congolais me bala mwata mulupa oki wana bala rwandaise oza rwandais moyibi ndoki kende na Kabila akoyebisa sango na biso moyibi monene. Oui, merci journaliste Ndengo Pessinga parole. Nako lobaboy wa izokende. Nako lobaboy pona Gentil Ngobila. Papa ngana yebisa chaque jour que yo ngana osambisa Gentil Ngobila. Weza yumbite weza Kinshasa. Yebika nyonso ozo manipuler ba congolais. Gentil Ngobila na Kabila ngana ebio. Combien de fois ngana tinda obe message Gentil Ngobila. Kabila ngana sungyo na 2006. Tinda ozo sama Congo nyonso ngana sunga oti. Na sala référendum na age amwano. Papa Antoine Gizenga lobi ke sala oui ou non mais ngana sala ngo. 2011 ngana voté yo. Kabila bisika yo fandi. Yeba ke yo faili azozo pouvoir o pimela Papa Antoine Gizenga. So ngana voté o te Kabila. Ngana kokota musala militaire na ko boma muluba nyonso na mboka na ngai. Na groupement mais Gentil Ngobila eloko yo zo sala papa yeba ke yo kimbuta asalaka boye azaka na mayele mais yo tellement oza ki rébellion ya yumbi atwana yumbi te Gentil Ngobila kasongo na mona ko mwana obeta combien de fois ba gaz obeta combien de fois kasongo yo na bienvenue mubuta bengana kaye ba soda biso to ba soda ya foila mukuse to kolata manduki na machette ndenge to tumba ndepe to tumba kasongo za iloko te so za mobile kena buturi kena butembo lelo fana Kinshasa na Gentil Ngobila bosala biso ngane selonga na boye élection photo ke kaka tokei na réforme océan lobaka to sa réforme ndep so solution yoko yokango libanda yo na ebité papa na sekao mais na mona oza pousser pour tangate na niveau oyo nano ayebisa koko nyangi so eza pa mobali na ebité Félix o tangate ya solo papa zalaka wana vesto lataka eza na niveau na hote leka yo poa o vima matama na mutu o kima libanda ke naka libanda ndepe ko tika la kuna ya solo mwana mboka na tiki o mena zana kanda na hote ebela ko lobela o na kati monsieur journaliste
Bonjour, monsieur le journaliste. Vraiment, on a une ambition concernant Mboka na biso pe makambo ezotambo. Na ina meka ko révéler un peu ba Congolais baza partout hier na Congo que moment au toujours loko na lobango moment ya distraction za la rasouté. Tokoli dans la politique. Kabila tourner papier de scène aventure trop. Koko sakosa tokoli na politique. Alors tout le monde Chilombo anga mais ma bêtise wana loko mutune coach Kabila coach araye. Chilombo n'a rien à faire avec les Congolais. Tu as beaucoup à payer. Au comme il distraire les Congolais, tous les Congolais formateurs boyoka. Boyoka qui a Chilombo yoko distraire biso na basoda ya Kenya. Hein? Soit disant que c'est la contrat armée kenyan, baya aba bundana Congo. Totuni Chilombo we. Congo azo bundana nani? Oyebi ko identifier armée na ote. Oyebi peke to bundana banani oyebi te. Uganda awangani, Rwanda awangani, Burundi awangani. To bundana nani? Boya ça va distraction ba rebelle ba kiti siminduk. Ce sont des distractions mes frères congolais. Par preuve, pour moi que ça distraction. Basola ya ba commando ya Kenya ba ye awa. Ba étudier guerre ba moni normalement eza guerre ya boyete. Eza guerre politique et c'est la diplomatie makala. Ba kimi. Lelo Chilombo a changé idée. Atiki armée ya Kenya libanda ndeto ba ayebita yeba. Akeli ko armée ya Uganda ba ya ba bunda na Congo. Imaginez ça. Mais c'est l'histoire ya Uganda. Lelo ke signé contrat na Uganda ba ya ba bundela Congo. Tozo bunda nani. Sotali Uganda wana. Non 98 na entrée 97 ya entrée à Laurent Désiré Kabila. N'est-ce pas bango batba yaki na guerre. Na ba troupe rébellion za na Congo Uganda za na kati. Ah Monisco a pesa some information. Bazo mona teni Uganda na kati ya Congo. Mais Chilombo ba ke ba kose ne ba message ko kose ba kose pa Kabila, ba kose na ba Uganda, ba yeli susu awa. Aujourd'hui, pour la Cocosa, mais c'est Chilombo. Ce qui normalement est au mais laissez monsieur, tu n'as qu'à démissionner. Batoke lukoke ça va contrat, kata contrat wana ya ba Uganda. Ba Cocosa ba kebu na memba kesa ba massacre koleka. Toboyi, tika biso librement. Congo eza ya mutu o ya na mutu ya zo sala bien. Chilombo tina rien à faire. Tika makama ba Uganda lukata batu mususu tika ba Uganda s'il vous plaît. Merci Congolais nyonso azamaye le mbote na pesi bino. Bote. Kisekeli alandoki. Kisekeli alandoki. Biso tanga na qualité musana tinda batu ba ko boma biso. Tosola njala. Mbongo zate ya musana kenda ko dig pepe agenda ko boma bata sozo tanga te babengani ngande na nasonga ndakunde na helo mama papa bisa bisaki ngaya tanga kao na nino ya kola mbongo pona pour garder bon maman camp. Alors peut-être que le message était que moi na mo boza na besoin bato ba kolanda le message qui sait quelle fois futaban seulement pour attendre sa bisonde Mbote papa bon ngana koloba kaka na bakonza mboka bakulutu babetaka lisese eloko ya mai epasukaka kaka pena ndako souffrance eleki bana batangi lokola batangi te donc souffrance eleki do mingi akolobesa te eloko nini esilaka te bosala te yo moto omoni ke biso toza bien mpo otambola na bandako ya moko na moko te eza baparti mosusu bato baza pena alagoni baza libanda bandako ekwei possibilité eza te bakonzi boza wapi mboka ekufi moto aloba aza te awa ekomi kaka so olobi likambo alongwa mebela mbongo bozopanza bobongisa mboka te
biso bakongole so balobi toza bandoki moto ayeba soki lelo yo tata kolo ndako lobi ke bana no baza bandoki seke uti na libota na yo ndoki akoza musika te lokola biso toza bandoki yo za musantu okokomema biso mpe ata la vie de prière babongola biso mitema po biso toza bandoki atondimi bandoki me yo oza tata tata mutu aboti biso kongo mobimba lelo tata eza yo ntango yo tata obengi bana no bandoki seke yo moko mpe oyebi likambo olobi mema biso na eglise toza na posa ke biso bana mpe tosala nini tobongwala mpo lelo soki oza te bana batikala bandoki te toza bandoki tondimi mbote journaliste nga soki nalingi naloba na Chilomo ministère oyo ye azobenga bapersone vivant avec handicap lelo oyo tomoni yango 2 ans oyo déjà ye asali banda ministère wana banoma bandikape nini to eloko nini tobénéficie biso bandikape bisika tozalaka esenga biso bamandian bato kutu baza kokanisa biso bamandian lelo bayoki ke bandikape bapesi bango baministère basungaka biso lisu te ministère yango ezosala nini na mboka oyo nasengi epa mama Isambo Irène délégué chargé à personne vivant avec handicap maman soka landisi sekedi azokosa yo tala biso bandikape ndenge tonyokama na mboka oyo bichingo bila kuta eza kosunga biso tomimonisake no tozali bato gouvernement na bino oyo bozosalaka soki gouvernement soki nini bakanga bichi bandikape balia na foncière na lufu lelo lufu yango yango wana bosala nini bokanga ojust biso bandikape na mboka oyo tozalaka bato tozalaka bato te bokonsidera biso bie bokonsidera biso te Chilombo pardon babeki na ngai eza soforma munduki ya kokutana na yo pembeni seke ya kokanga ngai bongisana mpe vie sociale ya bandikape tonyokama bamessage okoma ntina badiaspora bayo basutana bandikape na mboka oyo bayebake na Congo bandikape baza abandone me makambo ezoleka mpo na mboka naleli toyebi te toke wapi tosuka wapi message ngai nazalaki nango ya moke yango wana. Merci mwana mboka message na oloba awa lamuka etama nango bien toza bien mais nasepela te na ngobila bamanifestation nyonso ya lamuka omona ngobila tindi agent de police aye kodisperse bacombattant ya lamuka donc regrettable droit de l'homme atala likambo oyo po biso toza na opposition alors bazolinga te opposition esala bamanifestation lokola avant-hier tozalaki na matinée politique ya nouvel élan mais ngobila atindi bagent de l'ordre baye kodisperse bacombattant ya lamuka ya nouvel élan quoi alors to regrette nango fort mais suka ya makambo ezali suka nango bato wana nyonso biso peuple tozo pointer bango biso tozwi pouvoir toyebi bien bato nini oyo tokolandela toyebi bango mais bayeba bien ke bato nyonso batala politique bafutelaka baza balocataire na pays bakolo mabele bakolo pays eza bapeuple lokola biso baoyo bango sont des locataires nous sommes des véritables autochtones du pays toza originaire ya pays bango baza balocataire bakokende mais biso tokotikala le peuple est souverain. Merci. Merci journaliste. Nazali ko regretter mingi pambate classe o alobaki te ezali yofele te pour ko distraire peuple boye. Comment se peut-il bana bazana club na mi-temps oyo nazoloba na moment oyo bana bazali banda enseignants baza non payés donc bazoko souffrir alors comme coincé bana tina b'intérieur eza mawa mingi eza mawa ko distraire peuple te soki omoni ekoki te esi okoko vanda te
il fallait kovanda opesa moninga lisusu asala eloko etungisa yo nini oza na baconseiller malamu te bon nyonso baza pene na yo wana ce sont les aventuriers bazolingaka bazwa batraître mais so oyo oza mayele te suivi eza te na misala na yo na bamaloba na yo nyonso ata suivi moko te. Alors vraiment nayoki mawa mingi nayoki motema mpasi mpo bana ndenge bazotelengana boye baenseignant bazotungisama. Merci mingi.